Bonjour, 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 bonjour. Bon timing na bien surtout bolinga maman il y a nitu. J'espère que bolamu ki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe tata sili ko msabso na makasi. Nzambe amawasili ko pesa biso mpe mabo moyo na mokolo na lelo to kumisa to peseka merci. Pamba te ko la ko la mukezali habitude te ko passer journée ezali pe habitude te. Tant nzamba pesi biso mpe na poma na bon moyo. Olali olamu ki okuti pema. Na kati ya nzoto na obika nzambe merci. Lo sambo ezaka kosenga soki kosenga nini kokumisa nzambe koza reconnaissant. Nzambe azaka na posa ya gratitude na biso. Alinga toujours te reconnaître que sans ye toze eloko tende Bible le dit que sans Dieu nous ne sommes rien et sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Merci mingi na bino surtout ba obolinga maman Elia Nitu. Merci mingi na bino ba obo sepelaka na maman Elia Nitu. Na pesi bino merci beaucoup bino ba obo zali abonné na Eliane Nitu TV. Ndeko sezamba na liboso na kosenga na s'abonner na Eliane Nitu TV. Après avoir s'abonner ou activer cloche de notification. Dans quelques 2-3 personnes, mais il y a une émission sur les mariages. Tu mets émission sur les mariages. Bon le baké mikolo moi ben émission zara moi sans tabunde ndek moi côté wana nde na tika yango mais koloba ko sala kate bo émission na sala keza ya kanene. Na sala toujours sur les mariages. Zara toujours émission na sur les mariages, na comment ko mélanger mususu na lo ba makambo libala, mususu makambo ka ba faire la société, makambo normal. Nayebi ke na mesense ki bino mwa mingi to bande ko sala na ba poko mingi mwa ba émission ya sans tabou. Ba émission sans tabou nde na sala ka lisute ça fait vraiment moins presque 2 ans na sala ba émission sans tabou te. Ya mwana boolo ba ba émission sur les mariages mettons on ezaka na kati ya cuisine na olamba. Ezaka nini? Ezaka même sur le mariage tant on a ba kiba na bobenga ba maman bobenga ba papa ko lekisa bana ko lamba. Ezaka toujours sur le mariage. Mais non, bolinga mambo sans tabou, na yebi ki Congolais linga mambo polémique, ya onde Congolais atalaka mingi, so bomo ba émission polémique c'est pesaka bino, ya opende botalaka mingi. So ba chili bino émission moko wana ya kopesa toli, wana penza bolinga ate. So komi yo bomuni ya sans tabou, wana bosepela mingi. So bomuni yo ko sone za ko to yo na o bazo swana, en tout cas polémique nemboka na so ba Congolais mais webi ki ngana za muta ba émission polémique te. Tara ba émission na normal, za muta ba émission polémique te. Ni oto to sa siko na osa na bino ezali émission sur les mariages. Yeza kolobela makambo ya mariage. Alors ndeko soza banal boso kutendanga na kosenga na o s'abonner awana Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que aura travailler émission te sur côté a na kati ya chaîne na biso. Na kotika la bino na ndeko na biso mwasi comme na Ariashu. Ndeko na biso oya mwasi abalaka na famille présidentielle. Famille présidentielle oya sikote famille présidentielle oyo ezaka ya Maman Olive Lembe. Maman Olive Lembe Kabila wazaki mwasi ex-président na biso ya mboka Congo. Nde epai wapi nde kona biso Ariashu abalaki. Tant Ariashu abalaka en tout cas ba o babalaki te vraiment ba tunyo so ba envie ki makasi. Ba tunyo so ba yazana ngolu ana chance kobala na famille présidentielle abeti libaku na neige abali na famille présidentielle bandeko Ariashu aboti hotel kuna tala ye kuna memi nini ba poussette wana ya Gucci tala poussette ya Gucci munene nanu babali te soki ba monika Ariashu bonga na mona ki poussette ya mwana ezaki ya Gucci bongo yo motango memasa bandeko en tout cas bato yo nanu babala kite babandeki convier Ariashu makasi bazolula ye mobali na ye komona ezalaki nani Mike Lembe mobali na yeto ebaki kaka azali leki ya Mama Olive Lembe batuka bandeko abala leki ya Mama Olive Lembe bandeko Ariashu chance chance aboyo vraiment Ariashu bato en tout cas bandeko envier baninga ya âge na ye ope leki baki na scène na ye babalaki nanu te babandeki ko envier Ariashu makasi pona tina libala epai Ariashu abalaki epai babalaki atika kobenga na mobali komo Mike akomi kobenga super papa mbongo ezotoka bomengo nde bomengo baninga soka bateli bazula Ariashu bandeko po ninga na koza chance ote pona nini akomaki pe na binemi ebele na baninga ne ya théâtre bakomaki binemi na ye na bana classe na bango bakomaki osayela ezuwa jalousie baninga ne ya théâtre jalousie bakomaki nango pa ya Ariashu
bana classe jalousie, bana quartier na bango jalousie, na propre famille na yeba cousine jalousie. Kota botate, kota bo mama, zuwa moko kota ki batu na mitema po na kaka Ariachou, abalaki na famille présidentielle, abalaki super papa. Bato bande ki sukomela ma ete bazola la soute, po na nini chance yo kwela ka Ariachou. Alors, kola la kola muka, Ariachou sepeli, koya ko pesa biso détail ya ndako libala oyo bato nyonso bazaki konvie ndeko kokata te landa oyo katina suka Ariachou aye ko pesa détail ya libala oyo bomengo oyo yakotaki to landa tina suka bandeko na ngai. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous bien par la grâce de Dieu. Vraiment naomona maamnyasi bosala so na bino naomona tese na kosi naomona naoyoka pe bazobenga nga pe bazoyebisanga nali tosolo mwa moke kaka na faire comprendre à bino mwa moke botraite nga des oba botraite nga nyonso boli botraite nga ok c'est bon j'accepte message nanga eza boye mpona bato nyonso oyo baosalelanga balive bafani nanga oyo nyonso bavandi mpo balobela vie ya Ariachou ngamo Ariachou yelo Ariachou alobi na bino boye naobeta lisolo ya ex mariage na ngai ndenge nalekaki na mariage na nga kala nini oyo elekaki na mariage na nga mais nazo comprendre bino nazo comprendre rage boza nango nazo comprendre bino mpe na jalousie oyo boza nango. Pourquoi? Parce que si nazongi nsima natali na 2020 2021 2022 tina 2023 niveau oyo bino tout bafille bafemme bamama niveau bozalaki na haine envers ngai ndeko na bino mwasi mpona kolobaki nazo vivre vie meilleure jalousie envie makambo tout bozalaki nango oyo banda kopia bino kanda oyo banda kosala ke chaque jour bosalelanga balive bofinganga nateka barin mpona libala nasala boye nayoka bino na moma wana mpe na ndima nyonso bolobaka sikoyo ngai encore nali kokufa nanga na haine ya moto te nali kokufa nanga na jalousie ya moto te nali kokufa nanga na méchanceté ya moto te na yesu liboso na bino mpo nayebisa bino oyo eza vérité ke Ariane oyo bozomona oyo atelemi liboso na bino oyo atikala jamais kozala na vie meilleure na mariage nazala kosouffrir nazala kolala banzala bolongola mama Olive na makambo na nga botika ofinga mama Olive. Mama Olive ndenge aza wana ayaki na nzela na biso peut-être mama bato azalaki na besoin ya koaide biso peut-être mama bato akanisaki alinga sala malamu le contraire atombaki kaka na bato ya mabe atombaki na bato oyo ya bien te parce que famille wana oyo basala ngai bino boyebi te soki lelo monde entier lelo efinga yanga lelo nateka bare eza famille wana moto bakreye yango eza famille wana moto bakreye yango soki lelo mama Olive afinga marakazwa bare nanga eza famille wana moto bakreye yango yango ngai Ariane na yo oyebisa bino bomoni libala wana bino banda okanti ezalaki libala mama Olive ya millionnaire ezala bongo te atikala jamais kozala leki ya mama Olive na bandeli na obiboye Mike Lema atikala jamais kozala leki ya mama Olive na lobi lisusu omoni ngai Ariane ona telemi awa na Mike tobanda okende kolala na ndako ya Bernadette oyo aza cousine ya mama Olive oyo akutisaka Mike na mama Olive mpo baya kobalanga Ariane siko tobanda okokende kuna nga nazalaka lokola boni ya Bernadette kosokolele basani kosalele ndako Mike mosala na ye ezalaka kokekotika bana na klasi kokatele na baflair yango wana message ezaka wana eza te Ariachou azoluka azongela libala azazoba eza likambo kizoba te eza ke bo comprendre kanda nyonso bozalaka nango envers ngai jalousie envie nyonso bozalaka nango envers ngai oyo bandomona bobomanga lobi lelo mosika donc ezaka yango wana ke eloko na kati ezalaka te nalala banzala ya grave eloko esala bino mpasi yango wana eloko bolinga kondima te koyoka te ezaka yango wana ngata mokolo moko te na bomaka mama Olive respect soki naa na poto lelo eza grâce ya mama Olive
Maman étant que maman, elle a compris qu'on a rabattu ma bé, à zonga pas dans moi nanaye, à solo na tant que moi nanaye, à l'obi moi nananga. Makambo nyo sweleki limbisa na yebakate na kanisa kana zwela ko mutamalamu. Mais problème ezate, ça la vie continue. Ngana kana kanda maman Olivier c'est si là. Mais moi mobali wana encore na la kakaye, o famille esalinga na omema bino 4 ans. Tozala na bino kana réseau. Déjà na bini bango 3 ans. Bozela siko na 2026 na yo bete la bino ya suka on a clôturé dossier na bango na 2026. Na rapena na kanda na ayebi. Ayebi ke na kanda na. So bino bo tomboka bino bo ganga etali bino mama. Bon mais la javel, o moni kuta o kokate aluka ka jour apia date. To kuta na eto bunda. Comment la lobike mwana mobali wana azali kia mama Olivier azaka mwana musala ya leki ya mama Olive abana ko keko tikela yebana na classe o siko amoni aboyi ko ndimango apesa date to kutana to bunda kasi ngamutu na lobia ya suka na ina clôturer batu nyonso bo petenga des zoba ke nazala zoba na rata libala zena yesa melo moko o mwe na kati ya libala wana na kati ya kopo wana na kati ya inyo wana mutu abima na eloko eza angari yani botu na ngani na bima na lupango na bima na bana na bima na mukanda na bima na poto iye mutu bayela ekop abima maboko pam ata eloko te abima na rien ata bombo azwa te ata lipa azwa te donc ngai nde mutu na mutu mayele koleka ye mpona kinwasi na betela ekati omoni kati ye na famille babetaka na table mpona nga mutu na ganya nga mutu azala na bajonker ngam nazana ba jonker a carte wana ngam na bima na bana na bima na lupango mbima na bandal voilà na bima na lupango na bandal na bima na mbongo ngam oliva katela nga boye mbongo apesanga bochang na matoi na bino azwa na bima mais ya zo eloko te mama oliva azoba te mama oliva azoba te a comprendre déjà que moi mobalo azama be au sala moi moi so mabe pour ma beza la ke belé ma be nyonso bando de kana libala na ndo yebisa mama Olive azala au courant de tout bochang na mito na confirmer bino sikonde na zabo na pesa mama Olive rien bobo mama nga kutu na abo na télé ni boye ko na vivre boye rien na aspect za kana nzoto mama Olive o esengote ya bino sko ba rien na bino bo sela ngweloti bozaka wana nzoto malili boya usabone na compte na ko kamiti na la sabino babino oni ne sala ko chauffer moi sinzoto boya bo sabone ole bo vana bo finga ngaye kamite ivere ya bozala malili makasi ko lobele kibino trop zoba oya nga oyo na kata ba tamayele ngam na mam tamayele ngam na ganya ngam na zwa na lobaka na ye na omene video ya ona usala wa moni a osepelate apia date to bunda. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous allez bien par la grâce de Dieu. Vraiment, na omona mamia subosa la so na bino omona te se na kosi. Na omona na oyo kape. Bazo benga ngape bazo yebisanga. Na lito solo mon qui kaka na faire comprendre à bino mon qui. Vous traitez des zoba, vous traitez des soli, vous traitez ok, c'est bon, j'accepte. Message dans les abonnés. Pour la bâtonnière, sur au bon ça dans la live. Ma fan n'a pas de vendre pour la vie à Ariachou. Ngamo Ariachou yelo. Ariachou le bin abino boy. Na obeta di solo ya ex mariage nangai. Ndenge na leka ki na mariage nanga kala. Nini we leka ki na mariage nanga. Mais nous allons comprendre bino, nous allons comprendre rage bozanango, nous allons comprendre bino bena jalousie au bozanango. Pourquoi? Parce que si nous avons ici, manatali na 2020, 2021, 2022, tina 2023, niveau oyo bino tout ba fille, ba femme, ba maman, niveau bozaki na haine envers ngai ndeko na bino mwasi, pour na kolobaki. Nous allons vivre une vie meilleure, jalousie, envie, makamutu bozaki nango. Oyi banda kopia bino kanda, oyi banda ko sala ke chaque jour bo sala nga ba live bo finanga, na teka barin, o na libala, na sala boy. Na yoka bino na mama wana.
mpe na ndima nyonso bolobaka sikoyo ngai encore nali kokufa na nga na haine ya moto te, nali kokufa na nga na jalousie ya moto te, nali kokufa na nga na méchanceté ya moto te. Na yesu liboso na bino mpo nayebisa bino oyo eza vérité ke Ariane oyo bozomona oyo atelemi liboso na bino oyo atikala jamais kozala na vie meilleure na mariage. Nazala kosouffrir, nazala kolala banzala. Voilà, boyoki. Albi Ariane o atemi na liboso na bino atikala jamais kozala la vie meilleure. Abande kolala banzala. Na kati ndako ya libala na ye abande ki kolala banzala. Bato bele batina nga video ke mami ile nisala mo analyse na makambo oyo Ariasho alobi. Eza malamu po ye moko abime ekoloba bandeko na ngai parce que bato mingi bavandaka wana ozaka soko moni ye ngai oche liboko na litama il faut que nazala ta lokola yeko azwa chance boye yango basokola ye na mai nino yango mama ni na bota ye o anga ye moninga bonga moninga boye tala ye boye atembola na mutuka kitoko asomba bandako aza boye bandeko kolula mokilite kolula te ndeko nanga kolula te soko moni moto aza malamu lobaka nzambe merci ndongo pambola ye po yebi te. Ariasho baninga na ye nyonso ya théâtre bakomaki jalouse na ye to généraliser kaki baninga na ya théâtre bana ya quartier na bango bakomaki na zuwa na ye makasi ba cousine bakomaki na zuwa na kati ya libota zuwa partout zuwa pona nini ya balaki bongo na famille ya mama Olive Lembe Kabila. Lelo vérité bimi ayeko bimisa vérité et bimi pourquoi parce que yena mobali na ye super papa basi bakabwana baboyana libale sesila déjà ayeko ba vérité ndenge owapi azalaki kolala nzala ayeko ba vérité que mobali yango mokili bato mona kaka azalaki ya mama Olive azalaka leki ya mama Olive te azalaka petit ya mokonfia ya camarade ya mama Olive azalaka na Belgique a partir camarade de mama Olive na nde mutu mama Olive ayaka kotambola pa na bango ekutana kana garçon oyo ayedaka nga za jardinier akatelanga matiti awa na lopango. Tango mama Olive amoni pe garçon mo poso tali elongi garçon mo pe kimia yango nde loko mama Olive ayaka ko proposer na Ariasho ke nazana mobali moko na pesa yo abala yo pa mona ki kaza garçon moko malamu. Ariasho après avoir kobala kolongwa na Afrique kwa en Europe tango ayeko kota ndako ya libala nde ayeko mona vérité ayeko mona vérité ke azali ke mama Olive te ayeko mona vérité ke pai baza kovanda bango mibale baza baboyi mobali akenda otika bana na classe mobali azaka ne jardinier akataka ba fleur ba matiti na lopango na Belgique kuna na Liège ye Ariasho mutu asokolaka basani asokolaka bilamba arepasaka bilamba alambaka mwana mosala na kati ya ndako libale ezalaka nde bongo bavandi kuna bavandi bamona pasi po bazata oya bango ndako bakende mais na tango wana pona ko garder honneur aboyaka koya koloba vérité mais bino boyebi ke après l'amour c'est la haine yango wana lokola baboyani baza susu mwasi na mobali te azi courage koya koloba vérité koloba ke boyinaki na bino ngai pamba na bande kolala na nga banzala na bande komona na nga pasi na libalo nga na kota ki libalo bino bolulaki na komena mingi te moi conseil na ye nango ka ndeko kolula mokili te kolula kalula batu te so moni mutu kolula te ato moni mutu na ndako munene na soma ndako basoma kango cash te na moko apoto ndako ezaka crédit ndako yana 200,000 opesi 20,000 ozwi ndako bapesi bafungola okoti obandi kofuta ngo loyer ndenge ka mutu afutaka loyer ndako na ye avana kata na HLM ata na privé ndenge pe mutu azoloba kasoma ndako afutaka pe loyer wana ta musu afuta ngo ti pendant 30 ans soki pe 30 ko kita akufi akei moko na bango atikali kofuta soki pa akei bana bazwi relève kolula ta zana ndako kolula te awa ezala ndako ezala mituka biloko ba crédit siko zuwa o nso bande ko bayokela ki lelo to suki wapi vérité yango ne bimiti vérité bibiki te
ezalaki lolendo lokumu abaleleki ya mama Olive azalaki leki ya mama Olive te azalaka ne petit mokonfia ya camarade ya mama Olive juste mpona koyebisa bino kolula te ndeko soko moni kolula te yango balobi libanda eza kati te kati pe eza libanda te mwana mwasi oyo bato ebele bayina ye bayokela ye motema mabe mpona libala wana nzoka libala ezaka milelo na milelo parce que moto azalaki na ye ndeko mama Olive te mama Olive abandolesa bango du 1er au 30 te chaque jour te non apesa bango bongo basala mariage asala bango mariage ya kafu oyo etinda bato bayina ye mariage eza soki une semaine toza kotala mariage dépense esalama na mariage wana ma réalité malgré mariage elekaki mais l'homme en question ne fait pas partie de la famille de maman Olive Lembe, ni de loin ni de près. Ete ya bandeko oyo bazaka na zuwa na baninga ome moninga lati mwa chemise bosali zuwa toza na poto soko lingo kela baninga mutama mabete kende musala soko ozwi sale okosomba chemise na yo wana so oke musala ozwi salaire okosomba perruque oke musala ozwi salaire okosomba mafuta kopoka na nzoto zuwa eza moninga ya satana zuwa eza eloko mabe siko zuwa yango mpe bosala yango atandikama malonga me zuwa yango bato bande kosala na moto aza komona pasi oyo aza kosouffrir na kati ya ndako ya libanda eza kati te bato bazomona libanda kaza bien nzoka kati milelo na milelo oreiller polaka chaque jour na nini na kolela azalaka malheureuse na kati ya ndako ya libala wana azalaka malheureuse apres ava kobota bana mibale aboya mobali bakabwana po pasi elekaki pona lelo na soki wana na kolela bino deuxième partie ya makambo ya Ariasho.